mamacita. OG mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, OG mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. OG mamacita, OG mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. OG mamacita. Yo, et du boom les big boss manager. Mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, OG mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. OG mamacita, OG mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. OG mamacita, OG mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue j'deviens rail. Mbote libota langa mbote na bino esengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo na ebike totala yango déjà mais to modifier ki moi prime qui parce que lelo tozaki na mkolo na yango to mekaki un peu ko modifier prix yango tozongisi yango sous na marché pour la deuxième fois donc awa tozana commune ya Mongafula donc on a quartier Kimberley City Kimboala. Tozotala ndako oyo il y a deux niveaux donc nde tolobara toujours il y a deux niveaux a tokitina C parce que toza na kati ya concession ba morcelaki nde siko moni ke tozoteka donc awa ndako yango eza en étage il y a deux niveaux donc to bandaki na ndenga likolo tokitaki na C po tolakisa bino liboso lupango ndenge ezali tomatisi ko likolo pona relaxa quartier pour éviter ba questions liées na érosion ba questions liées na environnement ba question liée na ba construction ya quartier non tolingaki yango moni tolakisi likolo mobimba pour epesa image ya quartier ndenge ezali epesa image ya ba type ya ba construction oyo eza na quartier donc voilà bit oyo esalara que toyeba komata likolo pona ko filmer à partir ya likolo na drone donc yango wana nde esala donc bit oyo tolingaka ko filmer ole to tambola donc toujours travailler mbala moko mutamoni quartier mobimba ndenge ezali érosion ezate donc environnement eza très bien et puis bozomona baninga nde batonga donc nde nalobaka toujours que Mongafula eza na ba quartier mais parmi ba meilleurs quartiers yango oyo tozali to kitana na se donc a toza ko na makadam oyo ezo memabiso ti place ndaku ezali donc atwana makadam makadam o euti saut de mouton pompage donc so outil magasin aux pompage ba redéposer na saut de mouton à partir saut de mouton ndesiko au rezoa nzela na biso oyo kindara ti Kimberley City donc place au royal se retrouver dans ndaku lupango eza à 20 ou 25 minutes ya kitambo magasin donc ato tambola toujours découvrir ensemble quartier ndenge ezali ndenge baninga bazotonga ndenge avenue eza munene et puis avenue oyo eza avenue oyo ekozala asphalté donc komoni makadam oyo tozalaki wana place esukeli donc balabala wana ekozala asphalté atokoti siko na kati ya concession nalobi ke oyo ezalaki lupango nyonso ezalaki moko bakataki bamorcelaki nde parmi bato basombaki moko mpe abandaki déjà kotonga mais l'homme propose Dieu dispose nde azoteka oyo ya ye donc yango oyo atolakisi likolo tokiti siko na c'est mobimba yango oyo tokotana na kati voilà donc toza na kati ya lupango to na kati ya lupango espace oyo nyonso ezali moni portail fallait ko tia ya rail maintenant achete donc moi quelques travaux ezali parce que tozobenga ngo chantier avec raison donc tobaluki na ciment parce que to découvrir que ezana annexe mo ezana ciment awa ya chambre salon o batu ba luaka yango donc o toilette pour na annexe oyo ezana ciment donc tozonga total la toilette en ndenge ezali est-ce que ça propre est-ce que ça propreté to découvrir ensemble voilà donc oyo annexe à chambre salon yango oyo tobaluki lupango eza 10 mètres sur 18 donc 10 fois 18 comme ça 180 mètres carrés toro fongo la toilette mais toro tient noir et blanc voilà donc pour un respect ya bandeko o basenga biso
que la toilette tout en plus en noir et blanc pour éviter ma belé surprise désagréable n'engezala toujours. Donc ndako oyo ya rez-de-chaussée er tokota ki to mona ina se na sir to mona ngo sunde to mataboye ndako eza na droite na biso ba relaxa biso ngo eza ndako 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc eza appartement 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Yango wana yemoko propriétaire afandaka. Donc 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Yi azana rez-de-chaussée. Et puis to romatasko na premier niveau, tozo mona biso no so ba mabaya oyo. Donc ndako yango wana na se appartement oyo. Place pour moni ba rideau ezali. Donc wana eza appartement ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Yango na se to continuer toujours pour l'accès avant to bando mata bon. To mata sikoyo. Voilà donc awa to mata bo mona escalier ou asali eza ya sika. Et puis ba mabaya o ba utaki ko salela yango to mona na se awa. Donc oyo ezo lakisa biso que immeuble oyo ba uti ko tongango pas même une année. Donc eza ya sika ndé propriétaire asepeli côté ka yango pour na ba raison na yemoko privé. Donc bomona ba voisin na kati ya awa donc nde bat tongi ba mabaya ya sika. Et puis awa donc o bomona oyo na premier niveau to na 2 appartements. Appartement ya liboso moni yango yo même ba sachet o ba uta ko couler yango ne ezali ba sachet bleu na ba sac to mona na biso nyonso donc izolo ba uta tonga ka minute donc awa to na 2 appartements. Appartement place to mona yi porte ya rouge et ça 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Et puis so baluki awa na sima awa na gauche na bi keto chaba garde-fou et ça appartement ya chambre, salon, cuisine, salle de bain. Donc salle za munene, chambre za munene donc ndeka to mona toujours ba sachet à blé yango wana auto couler la rapport na biso ba ingénieur to tonga to yebi ba sachet à blé yango wana donc ça non ku ba longoli yango te donc ba uti ko couler ba kala mingi te donc ça ba nouvelle construction eza banda ko mo ya sika nde ba voisinage bo mona bazo tonga banda kwa sika. Donc voilà un peu en attendant to matana deuxième niveau likolo to remeka repé sa prix parce que to bandara yango na mo prix ya likolo mais lelo to kitisi yango sous ordre ya propriétaire donc par ordre naie tout quitte ici yango na $85,000 donc buto e bakenda et quitte na $85,000 à discuter donc liboso to bandara yango na primo ya mo likolo mais par rapport ya ba urgence oyo et c'est présenté na minute oyo donc to yango $85,000 légèrement négociable. Donc, bah, prix tozocha, ils ont prix moko légèrement négociable. Donc, voilà un peu $80,000 à discuter. Donc, automatiquement, on a deuxième niveau. Deuxième niveau, déjà, bah, coula. Déjà, bah, ça là, bah, installation, il y a plomberie, bah, ça là, bah, installation presque tout, il y a bah, courant. Donc, et là, élévation, bah, brique pay, en gros, on a plus de 250 blocs, plus de 300 ou 400 blocs comme ça. Oh, ezaki mutu soka sombi a bénéficié nango mbala moko donc yango likolo na baki lupango eza 10 mètres x 18 batoche yango $85,000 légèrement négociable donc à négocier et lupango eza la commune ya Mongafula na quartier Kimberley City ex Kimboala na emplacement moko il y a très bien donc eza 2 niveaux na kati ya concession o eza ke liboso ya concession wana nde macadam o bison toyoki macadam place to laksaki wana ekolekela donc a to kiti tozo kitana biso to mona propriétaire to sola na elisusu wana en tout cas bonne chance à tout le monde o nyos arozala intéressé nde to salara toujours to bengani to ebandeni to rekutana propriétaire to négocier makambo po eleka bien merci beaucoup.